Mbote na bino bandeko yozo abino mama arrête Lushembo na telemi susu na pesi bambote na bandeko na nga nyonso bokota kota bomi abonné na Ariette Kilumbu Shembo bokuta bokolamba bokuta ba histoire vraie bokuta oyo monaki ozangaki penza soko koti soko zaki nango besoin na oyo ozangaki okokuta ngo bokota bomi abonné lelo toza na elubu na biso ya likayabu ya kotumba likayabu na biso ya ngoyo bomo likayabu na biso na kotumba ngo na makala boyebita tozaki na Afrique moko za pressé ozukaka likayabu no tumbi na makala oyo zaka mpona bokanisa likayabu ya kotumba yango wana tokosala lelo na pilipili ya kubweta oliango atana kwanga oliango atana kwanga bandeko atana na fufu oli na kwanga na fufu na makemba na banzite ya likayabu kotumba na tokosa te yango wana pilipili ya kubweta yango o pilipili o tukubweta nango yango wana bakongo oza pla ya bakongo awa siko nazokende kotyango na makala bokomona ndenge na kotyango na makala to na pusa makala koto po mwa moi nakozwa likayabu na ngai yangoyo natyango na makala totumba ebongo tolia yango kitoko mbote na bino bandeko entre likayabu na biso ezotumbama na moto eza kopesa mposa tokolia yango na mwa kwanga to mwa fufu surtout bino bato ya Europe bino nde bozwaka mpenza na bakwanga ya makala kaka boye ya kotumba ezwaka kitoko olaki etyango na mafuta elona mpenza posa nango kaka ya boye po boyebi mpe yango entre te ezotumbama bandeko na obeta histoire moko eza kaka conseil bato basala ba 36 ans na poto okoka mosu bino asala 40 ans na poto me kozonga na bango na Congo bazongaka na eloko te mpo na nini okuta bao basala ba 5 ans entre temps tozotala likayabu okuta bao basala ba 5 ans likayabu ya kotumba bakala yango eumelaka nango te oyo basalaka ba 5 ans ba 10 ans okuta bango basala masolo baza na baflate bake kobongisa bapara bandaku batili bapara batoilette bino botala kaka na Kinshasa nde batoilette malongo ezalaka te na Congo mobimba na Afrique okomona toilette etonda nango bato bakoma kosumba na bachasse bake kobwaka na butu soki ekoki bake kobwaka ngo na bazamba to bake kobwaka ngo na batolo ya baninga na tolo na neti baplafond ko abwaki yango na batolo ya baninga donc makambo eza mingi na Afrique na biso nga surtout naza congolaise nalobelaka mingi makambo na biso kaka ya mboka mpo monoko nga nazoloba bino nyonso bozoyoka congolais bozoyoka yango eza teke étranger azoyoka yango 33 ans na poto 36 ans 40 ans na poto ozongi Congo ozongi kaka na bilamba eloko te me bapara na yo basalaka nyonso te bateka ndako bateka bamagazin bateka zamba bateka zambo bato basalelaka bilanga oyo batindo na poto oke kuna obosani no bapara obosani bapara totalement para akoma kosumba na chasse toilette etonda depuis okenda poto otinda bango mbongo ata 5 fois ekoka na yo 33 ans me osundola famille bandeko tala rétroviseur mingi na moi toyaka na poto webi moko idéologie bato bayaka na poto apona kosala mosala ya yo mbongo banda kosalelaka mosala bandeko ozalaka kosomba bilamba ya kolinga basi siko projet nini ezongisi na Kinshasa pasi mawa likayabu na biso ezokende dar pasi mpe mawa projet na ye eza kaka ndenge amonaka basi na bateatre ye projet ezaka ngai fi oyo ifo nalinga ye kosomba babilamba okokoma mpe na Kinshasa yango mbongo esili okomoza so babilamba na oteki babengaka 33 ans na poto bomona mpe théâtre na 33 ans na poto pauvre Dudu asalaka yango na Apo Firenze asalaka yango ezalaki pasi mbongo esili Dudu akomi pamba azangi tina tike ya kote oyo akozongela nango poto bandeko totala nsima tokanisa baboto totika
et ate soko ke na Kinshasa ko les aka pona ko sala vie na ke nga basi ya théâtre na ke nga badanse za kofi na ke lo boaka mbongo me famille na yo eloko te famille yo ezangi ti toilette to kanisa baboti na biso eza kaka mwa lisolo moke me to continuer entre temps po nini ezotumbama mwa likayab na so tozotumba yango tokolinga na pilipili ya kubweta na dini bola pilipili ya kubweta soki kubweta ya bino bakongo eza kitoko air nyonso te kaka kokalingaka oza presse air moko soko otiaki oyo likayabu na biso oyo ezalaka na mungwa otie na mai soko otiango na mai mungwa esili ochange mai okati yango bien ozwi olie soki eza nanu na mungwa makasi mama okolia yango bien te kolia yango bien te eza kitoko natie nanga mafuta te naza kaka kotumba yango soki nasisi na kolakisa bino kaka ndenge natumbi yango na olia na nga na fufu mpo biso akwanga eza makasi fo kosenga na mboka mosusu bino bato Europe Amérique bozwaka na kwanga ezaka facile ya yoka likayabwe ya likia ye botala bomekaka biloko mama areta azosala soko ameki yo mpo omeki na banzi na suki wana nasengi kaka tokanisa baboti na biso totika na Afrique soko okende na Afrique eza te mpo okende olinga basi batéâtre okolinga badanseuse okende osala vie omema bilamba bamona nde sapere 33 ans 35 ans na poto otonga te oza na nifla te donc totala rétroviseur na biso masolo eza mingi te tokocontinue histoire na biso ya 33 ans na poto 40 ans na poto asala eloko te azongeli baboti maboko pambo faire alobi okozonga maboko pamba okozonga maboko wololo yango oyo nasukisi wana totala likia na biso Nadine yayo kozwa kotumba bandeko bomwende na bandaki na lisolo ya likayabu na biso nde tozokende kotumba yango bomonaki bo balandi video oyo yango oyo totumbi siko pilipili ya kubweta pardon ya kubweta peza oyebi yango oyo bakataka na munoko na kotuta pilipili te ezaka kokata na munoko okati na munoko lie likayabu na biso kitoko yoka baguba mbote Nadine Bola Papi Bola Omoi Angélique famille nanga Shembo na bwaka mingi te mbote kaka na famille nanga Shembo na famille nanga Australie na famille nanga ya Congo baninga ya Facebook ba famille ya YouTube boko takota bomi abonné na Arrête Kilumbu Shembo TV boko mona kolamba oyo batu balemba bakipaka te ndenga na salaka yango wana pilipili nango na kokata yango eza ya kotuta te ya kubweta ndenga bakongo okesi